l'émission, il y a Maman Étoile. Azaki clair na makamna ndakoloba. Vincent Ebisaki Maman Étoile. Si. Non supposé. Maman Étoile au tourner film moi Elisabeth Cook et kota na SB. Alingaka boya. Tango aye amoni que Vincent. Tango amoni Vincent sikoke s'il a pas yé. Et puis tout le monde met l'histoire que patron abi nga patron chaîne. Si la lobby yango. Maman Étoile réaction ni ezaki nini envers Vincent. Est-ce que ben Vincent peut même point dire ah moi expliquer nga teke on jouer na SB. Mais lelo na ko sala émission na kombo ya Belleville bo fingi e mingi pona nga. Est-ce que c'est normal? Abi bana ba fingi baba cooked. Ba finga yi. Ta ba finga yi wana. Est-ce que l'obéi na mams direct que mams stade bazo pour anolo que ba message yi ko ta ba fingi. Biso to pesa respect na mikolo wana biso ba to pesa biso respecter. OK. Musu ba ko ba dudu wana. Ah! Lo bango liboso nanga na yeba yo. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomutolinga ubunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara Avenue Vénus, numéro 30. Au Romona, La Sédoise et Zawana. Planios aux avons besoin au colia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi La Sédoise, la patronne, Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, Oya Kolia bio, Oza Libanda Mboka. Oye pendant ma séjour na yo, cohésité. Yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zara Kin Marché Vénus. Dans ce comme cas limité 7e rue résidentielle. Au tout cas avenue Vénus numéro 30. Au monde restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance ya gogo, au lié bio, au melipe bio, au silicipe bio, place pe à repos, ezali, salon veille pinabiso ezali, au lié au paiement, au met la moi whisky, au met la moi champagne, au met la chicha, donc au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Sédoise.
bisou bisou ngala ke kolia na tonda penda na vimisa libumu boya ebele kolia kotonda 100% bio. Soki on a besoin basalela yo surprise ya anniversaire oza na poto oza na Afrique oza na besoin osala mama na bino papa na bino mwana na yo copine na yo copain na yo leki na yo osala surprise ya anniversaire babi tozaka na Roni Events. Roni Events eza wana mpona bino nyonso. Roni Events eza wana so oza na besoin basala bino surprise na mbongo mokie baosala bino surprise na mbongo mokie partout dans le monde. Baosala bino surprise maintenant zozo ilustrelenga bomona Roni Events eza wana partout aux abazans na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima ya Ina. Donc bazan a 2 adresses. So za besoin kende omona bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Roni Events eza wana pour na million nyonso so pour nous on keneka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme na Ina autour de avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence des arbres Bralima. Soit au béni bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Roni Events, c'est la meilleure. Bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango. Awa nzamina na ebi tusiku shuka kolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namona keza ka lobi dina yo twino sa nini o eza chance à transfert ndina piembo onyeso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki équipe adresse te ezela ngoli kamba mbongo yeboko. ce n'est pas possible. Nada Mwenye na fimbo. Na pesi awa. Ja, evident. O piso tsumu na pataja sa telefone. Biso ba ka biso mbongo na nzela. Kama yeye mwenye mbongo ya wasi. Yeye na mandeko ya baraka. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai. Ya sika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT. Misala de Kazinjo. Akemba Soko che. Bazui. Soki pa kuna bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yama mimi. Toki. Dans la poto, dans la besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro ni on a na scène na olo babonde de olo que ça ma perruque on a bon mona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ba coupe ya milai. Vanessa Airwig azawana na prime encore abordable. Roso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebungebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naiko la Sabino va produit Nabiso. Des beaux hommes moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyo ngamoko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais écoutez so penza makasi te donc eko garder teint na yo mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko
sozandis maboko noir awa ou bien misaki on peut utiliser pe oyo tozana ba gamme nyonso ba gommage ba lotion ba lait donc si vous êtes intéressé contactez biso na numéro na biso ya WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah. Voilà, messieurs et dames, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Devant vous, messieurs les journalistes Barizi Baza, c'est toujours un honneur et plaisir de vous retrouver très nombreux devant vos postes téléviseurs. Merci à Kevin qui est derrière la caméra, merci à Martinez, et pourquoi pas dire aussi un grand merci à tous nos partenaires officiels de cette grande chaîne. Merci à Papa Paul Fikipo et à Maman Nathalie Fikipo FBT Misala. Je dirais aussi un grand merci à Maman Bizi Mondele, Maman Présidente et à Force Tranquille en prompt rétablissement à toi Maman Bizi Mondele. Merci en tout cas à Yawili Moucheni, l'unique le véritable code mondial 243 au code Amboka Bachanjarati, l'unique le seul Willy Moucheni, de gros big salutations à toi. Merci également à choisi ma tata Longe Céleste, a choisi ma tata Chungu Iram. Donc merci beaucoup pour tout. Merci infiniment à Madame Alima Kamara, mère boss. Pourquoi pas penser aussi à Rokia Kamara. De gros bisous à toi. Je réside à la merveille. Moi, la mamie, Shekina Vumbiki Toropetaï. Mon papa Chejeu, mon Amputu, maman Igueto Kamazi depuis Montréal. Alors, sur ce beau plateau, j'ai le privilège et l'honneur. Il y a Rosalanaye. Il s'agit bel et bien de l'artiste Doudou Soupou. Batobelo Bolingara Penda. Il y a Doudou par rapport à Marambo, un peu Sarabino sur scène, par rapport à savoir-faire naïe. Et moi, Batobele, Mikolo, tout le monde a Doudou, qu'est pas ça. Et les loges, j'ai le privilège, il y a Rosalanaye, il y a Doudou, il y a Maman Flore. Fongo, il y a sur caméra. Kevin Sosa, d'accord, Nara. Pour dire déjà bonjour et bienvenue à Doudou Soupou. Bonjour, merci. Oui. Barizi. Doudou Soupou, Kalavi. Danze, Kala, vraiment. Kala. Voilà, plaisir, il y a Rosalanaye, il y a un mot gentil, n'a pas tout bon temps là. Merci beaucoup. Na pesi Nzambe na merci mokela likolo na se. Nzambe a Funkimbangu, na pesi ya mbote, na pesi ba internaute nyonso mbote. Na pesi pe fondation wa bakula mbote, maman présidente Marie-Claire, maman Cathy la secrétaire et le fondé wa bakula wa Lidjo na cinéma qui a mona ya Doudou Soupou. La personne beauté, ainsi que tous les travailleurs, il y a Salon Flore Soupou, bientôt restaurant et lounge bar, espace Flore Soupou. Waouh, voilà. Félicitations. La PCP Maman Lobota, Pondu quoi, Pondu, faut lire Pondu, na Kunda quoi. Voilà, merci beaucoup Doudou Soupou. Mais on dirait depuis 2025 que Bandi, depuis un an, c'est que Bandi. Ouais. Année passée, non? Année passée, on a 2024. Mais déjà 2024 pour Doudou Soupou sur le plan artistique et Zakin Daïdini. Oui, ils ont bien, bilan est positif. Okay. Donc, je travaille, mon arake, sur l'équipe na internet, les nini. Mingi na koma moi local. Mingi na mi pesa non na groupe nanga. OK. Donc voilà. OK. Na makambebele les cas na internet donc bilan pené ngosa ndeti et ça la positif la négatif. Bilan bundi. Mais Nzambe merci. Je me suis en sorti. OK. Et 2025 depuis Bandi, ça va. Ça va, ouais, ça va. Na monique na komo zongela. Mais qu'on a concentré dans le groupe nous a problème en tant que leader mais tu belé puis belé on a n'engé pe ya banzonzing et tout. On est ya Yomoko et tant que Doudou Soupou hormis qu'on a la leader ya groupe et Kiamona, c'est ça? Kiamona oui. Voilà, mais Doudou Soupou au biso to yebaki so talibo ya Rosala et ça dû à quoi? Peut-être maman qui m'appelle, bazo contacter yoté. Et ça, pourquoi en fait? Bon, voilà, pour éclaircir bien. Et ça, tout d'abord, on va manquer d'appel. Moi, je suis na bandeko ande yoso changa na nite bwana na obenga yo na bengite tanga bengite ngape na vanditi amoni atourner eleki mon frère na ta filme mo mutu so benga na ta filme mo n'était mais yo zate OK o babenga apé oui babenga voilà et voilà. Et là, on a précisé, les gens vont penser que
nakoma na vie bien. Kobonga déjà. Ah, supu de ça bongo benge boya c'est mon cher. So ba musutu so mono na kata jeep. Ya mono oleki na arrière, lobo leki na Nissan. Ah, o so benga oyate. OK, nanu ba bengite. Voilà. Yo benga nanu. Benga nanu otala soki muto na oyate oyate. Ba musu ba baka dudu supu 3 mois sina. Ako même akanga na mois sina. Non, moi je vis na théâtre, na vivre na théâtre. Na vivre na théâtre. OK. Bah il faut pas comprendre le moko. Na vivre na théâtre. Ko baka tsete asoko zui on so na zui bongo musana nga pe faut pesa nga po musana nga mte pesa nga libala. Voilà. Musana nga mte yebani sanga na bato. Alors le tika musana nga te pona landa mwasi. Non. Mwasi to sala ba faire biso mibale. Ndeti na banque et c'est la signature na yena yanga. Voilà parce que vous avez il faut que to ça permanent parce que to tonga. Là, toi, moi, c'est parce que ma maman a tendance à mimi TikTok. TikTok, c'est pour les divertissements. Moi, c'est combien de cas Azana on a TikTok. Aïe, batande vous babenda, mon débat soit un bon côté. TikTok. Azana baka e belé. Nga po mona na moni nga bautine de langa boy, tu peux retirer $100 to boboy, mais na binde ba bimisa raté. Ozomona. Donc, il faut éclaircir batou. Na éclaircir batou pena que non, na musala na ngeza théâtre. Nde na vanda bosala nga passe swaka nde baninga babenga ati swaka pena utabo moni Omar a joué Gero Serge Yeye Gesho banani Mabidi ngai tondo joué na bango qu'est-ce qui se passe tant mususu na ngala longo l'équivoque wana dudu mingi abonga et puis je ne suis pas orgueilleux so benga na au travail c'est comme ça. Toujours disponible. Toujours dispo. Vraiment. Mais Doudou Soupe, tant que grand nom, il y a théâtre congolais, grand artiste, déjà combien de années de carrière? 24 ans. C'est belé. 24 ans de carrière. Au moni balé qui est belé. Na moni pena balé qui est belé. Na travaillé pena balé qui est belé. Na mikolo pe belé. Belé. Tokolo ba Doudou Soupe aux yeux pena moi tant na opé belé à jeunesse et l'équipe na katsa maboke. Nga pena même nde na bisio na auto cité comme mo boyo. Camarade dans Lobota, il y a yebi, ba yebi nga depuis primaire. OK. Ba yebi que tu dois être comédien artiste. Nga d'abord suis né comédien, artiste comédien nga. Ni amakila pena, ya makila. Père Nabiso, a so ando sa aventure. Ba grand frère nanga, quartier Nabiso wana. Pour nga la quartier mo modero. OK. Gesho, Batista, Elko, Milo, Duche, nani Butamasebe, ba Kantolonga Feti. Et belé quartier la biso les aki so na quartier so baté na mukolo na eleki ba blague donc mais to yebi que oyo yaya nanga nako dépasser té voilà et puis bazé ba comédie GT famille Bokole famille Nzao famille Mwanza donc na biso ezaki suka surtout famille Kabwanga mais na biso danser donc biso sko to landaki balokolo wana donc c'est ça donc nga na forçaté donc on a zaka na nzoto na oyo na prenaka na ba groupe na tambola c'est ce qui fait de moi voilà mais kozala Doudou Soupe ya acteur ba diriger ba batu na ndenge ozo kene banzonzi na kokoma l'idée différence nieza différence ezali makasi tango biso banda ko diriger biso to na mondire ba faire souffrir biso voilà tango biso sko to ko mo diriger Tomo mona siko ke makambo banda ko pesa biso yango siko donc muto ndo diriger biso ndo mona mutu pasi donc yo mo peta ko mo diriger o yamba be esprit ba différents esprits ya batu voilà donc yo siko faut tchaba sur le bon chemin o ya lokola o diriger o tangisa na école ba sourmiwe o tangisa sourmiwe ko tangisa na maternelle donc il faut o tchaba ngo théâtre na mutu parce que ba yebité ba musu ba yebité ponga na ngapena ozwa mutu asasa la théâtre te ngali ngabongo te wa uta de na groupe te ngali ngapena na zo mutu na no sala te abandi pe na zéro ngabona apprendre ngabona ngabongo voilà pour que l'obine le l'autre moment on appelle na musique to pe na théâtre comment pour na rouler qui autorité parentale qui ngana za papa ngamna za bimisa ye za pona bongo yango ngarozo mutu ayebite omoni ngande na boy na linga te so mutu na formé ye ake pe obeta lisolo ke Doudou mta formanga te na linga na ngate o mezara fierté non te na je suis déjà fier de moi nzambe de ça pesa nga fierté na ngaso na bimisi yo ko tanga kombo na ngate ke na uta na groupe Doudou to suka ka bongo na bimisi esili na peso da musale sili kasi boso abeto na nga par ko beta pete po ani no futanga te au futa Minerval te ezali gratuit chaîne ngamo na futaka tournage ngamo na futaka
Dis-moi maintenant. Yo, Yo ya yo, ka ça. Yo ya ka fait ce ko otangela ko mona ngani. Non. Oh. Depuis que wana, on linga ta bouteille à champagne à 20. Papa, ah merci na musalo la ksenga yango. Rien. Alors laisse tomber. Ko cité no ko mona ngate. Ils appellent les bébés bakenda au format. Mingi na bimisa. OK. Natanga na pe ba ko mona ba kote. Ba appelle ba succès. Ba appelle ba succès na ba. Ba musu et puis la plupart ya ba nonga la bimisa. On dirait ebele batika na ba théâtre. OK. Ba ko mona occupation mususu. OK. Je rends grâce à Dieu pour ça. Pour la boya ba na ba groupe mususu ba yo zo bango ba memi bango na ndenga mabe, moi na ngombe mpoli ako mo ba tala kutu boy non. Nzambe a kabola bango chemin. Et nous on a se plaint moi. OK. Mais il y a Doudou. À un moment donné, nous sur le bas 2024 on dirait moi comme on peut bando kenen ndenge mo mabe, o gérera attention ma mwana ndene. J'avais toujours ma femme à côté de moi. OK. Gérer bien. Et puis je n'aime pas parler de ça. Et donc avec tout le respect que je vous dois, na osenga na opena to sauter pas joie. Parce que na passé un moment où il y a ma bé na tangana. Omona, mutu pas ko perdre vie pour na makambo wana kaka. Donc je n'aime plus parler de ça. Merci. Et ça là que ça moi recul dans les réseaux sociaux. Non, OK et Matisaka lisu makasi. OK. Et Matisaka pena kombo makasi. Yozo mona kombo ba musu ba mona on succès. Maman quoi ba nuire yo. Ils avaient pas na ba tout musu à théâtre oyo ba kotaki ki motema mabe ba sali complot pour sangani pour ba combattre. Oui na yebi. OK. Na yebi. Mais to okuta na kana bango. Mais po to okuta na kate. Oh. Bazara kuna. Soit ye to okuta na kaka. Sou wana siko dudu pena bekolo kaka. Ngana mémoire éléphant. Au bout ça là. C'est ngala bo mwana ata na ko mukolo nde. Oyeba. Na oyebo kaka. Moi je suis comme ça. C'est ça. Ah mais c'est bien. Mais de Balbaka toujours derrière un grand homme on retrouve une grande femme, c'est que trop ba maman Flore Soupe. Bah félicitations et belé parce que na ba blora bon peut-être déstabiliser un peu ma vie de couple et ba mususu. So ba boza va ner celui te so pour mutaza bien blindé té. Mais gloire à Dieu, tilelo tout le monde a eu na maman Flore donc love qu'il a on dirait Mathias Tunde dos abolingo. Parce que bato ebisanga kaka garder le silence et l'Éternel combattra. Ya on a garda ka pena silence. Na gaponga na muta maloba. Mais na garder le silence pour na boya ki na tumbo le suba biloko moko boy. Mbanga danger. Voilà, Doudou Soupou, nous sommes avec toi, tu remets ta pénama solo, 24 ans de carrière, groupe Ezali, groupe de pas depuis créer un groupe, ça fait combien d'années? 5e année. Ah d'accord, 5e année. Félicitations. Hein. Pendant que nous avons un groupe sans souci, groupe on appelle Ezali. Ah. Donc moi, je vais empêcher que Ezali te pour année. Nous avons respecter rendez-vous ya groupe sans souci. Nous avons chef mais depuis na kota groupe sans souci et akaka na jour 2 jours na yate 2 séances. Na petit 10 ans na groupe sans souci. Na 10 ans nous sera 2 séances. Kaka 2 séances tant on a obala. Tant on a obala na jour na zoka 2 ya papa leki na nga kufaka. Wow. 2 jours wana. Quelle na opela na yaka. Wow. Et puis na yaka avant ko leka batu nyonso na papa Munduki. Na pese mbote place azali papa Munduki ba bonne guérison n'aura eu problème à misu. Donc nazangi saté. Nazangi ponctuel donc ma tournage. Oh attends na tournage na tourner nazonga calme. Do ba msuneza ngana tourner depuis temps na tourner oh non 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 non. Ngana kozonga. Na ebité le pourquoi et sali que na tourner ba chef nde ba yebi. Yo ba bité tournage lelo esukia. Yo ocha motema mutu makasi pourquoi? On a ce qu'on va faire. Bah yo kaka la banque doit salir groupe mais. OK. Donc on doit respecter. Et puis dans notre groupe on a ba jour yo groupe sans souci. Écoute OK. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Il y a Doudou Soupou parmi bons acteurs, parmi bateau public et les Ninghi et surtout na apparition na yo partout on collaborera depuis banan zungi lelo mais na ndenge ya ba YouTube lelo OK na place OK na repère ça toujours le meilleur na yo et puis ba yambara bien mais tout le monde a on a SB kuna et pas si la bisalo SB au centre rapena que ba baku pena ba yambara tonton Doudou na ndenge moko ya bien et à un moment donné ba ndé ko monoté mais ba monio lisusu na film moko ba no saki to mona ba saki live yo pozalaki ba c'est prêt na ngo ebele mais
absence yango olobi ndenge esalaka omona amo babengi amo olimo amo babengi amo olimo ezalaka peut-être casting kaka ndenge ezalaka peut-être profil wana esengi dudu te to amo mpe ezalaka bato mosusu ke te dudu wana ayokanaka pete na motu xy baluki kaka bafina. Voilà, je peux répondre ceci. Omoni eza na mutu mosusu ayebi koza mais ta mosusu esenga pena yo oya te parce que tant va faire éclaircir nga na Vincent Chilouzi. OK. Na pese mbote place azali. Vincent Chilouzi a éclairci ngabi. Yana mutu mosusu abosani yo te mazangisi yo. OK. Abosani yo te mazangisi yo. Mais ozana mutu. Voilà. Est-ce qu'on t'a que profil benesa il faut ga dudusu. Mais tam so no senga il faut ga barisi azala. Voilà. Nani azala boboboy. Liboso nga no mona o mabe. Mais siko etanga éclaircir nga vraiment na zonga ipena na raison. Donc mususu pezara ba musu ba ma omite mabe abo pe obenga. Musu pe ba yo ebise ke aya we ke so che dudu nana ne simba te ba yo kana te. OK ngata to yo kana te ba chebiso même scène na ko jouer comme il se doit. Et arrivé là opé. Oui. Moto mo solo raté tout tourner peu bien. Oui, to tourner peu bien peu. Action. Et s'il peut na suka pe na pese au revoir à tous, au revoir. Naki. Donc na yé pe na tous on yé pas yambi au revoir. À tous pas zali. À tous on la bien. Et englobé kaka. Et attends que bosé bello bonjour mon frère té. So bazaba mibal bonjour mes frères. À tous azalaki. Swana yé. Yamba kaka. On est à tous. Swana yé. Dali raya du ba. Walijo. Walijo. Bakula, walijo. Dudu Soupou. Voilà, Tomonio, on dirait d'habiter dans les abakou de SB, ça, deuxième chaîne, il y a collègue Nabino, Sila Bissalou. On dirait la première film au tourné. Non. Ok. On a déjà et pas assis là. Ouais, na SB, na Ebi, na deuxième chaîne. Ah, les abakou de SB, première film. Ok. Premier film. Mais il est là, il y a Doudou. Kuna na benga kyo Doudou Soupou na bengi yo. Vincent Chilouzi. Jour benga ngai na loba pena merci Nzambe nanga. Na ndimete ka benga tam supo na film ngai tam supo na émission. OK. Pour afuta bien, bolimbisa afuta bien. Ta benga oh merci Seigneur. Zomona. Na mona benga tata boni bien ngabi obotanga bo rien bo. Pour grand frère nanga tanga uta poto edo dia wakana. Motema metempia. Ba no vana na flat moko na nini comment on appelle ça? Chaumba. Oh Chaumba. Vers côté ya souka côté nini ya cours militaire. Ouais. Nanga beaucoup na. Vincent no futé na se. Bango likolo. Joub so na otika grand frère na car. Asika mutu na Vincent za kana se. Ngabia na beti porte asaité. Mati papa to na kiti na beti sourire. Chaque fois nga na oya babia utobima. OK. Pas d'autre no kutana te. Ndé na expliquer bina nga oui ba yebisa nga. Ndenge ni na bien bo na besoin na yo. Pona mardi. Ngabi c'est bon OK. Programme na nga groupe na nga mardi mais Nathalie Moussale yé. Ngabi ba chef na nga pe ba ko diriger. Pour le groupe na nga mom na pesa rep. OK. Secrétaire, président, vice-président Maramutunga. Na nga ba vice-président ya obumela nga groupe. Donc, on a disciplinaire, chef à groupe, na chargé à montage, va dire et puis on a monté. Tout ce caméraman a fait ici. Après c'est la carte, na tiens la machine, na monté. Donc bongo. Aux égoïstes. Les égoïsmes. Il faut qu'on y ait barabilo comme sous. Nature a enseigné biso makamebele. Exact. Ozomona. Trop bon, trop couillon. Ozomona. Omona te batu muso ba pena idée yé. Scénario yé, mise en scène yé, son yé, éclairage yé. Amoni déjà makambebele. Amoni makambebele na groupe. Yango moni andimi yé moko sala biloko wana. Mais na groupe langa depuis na fungo lango 4 ans to ke 5e année. Non na tia kombo to une idée de Doudou Soupou. Idée yanga, ba idée tout wana ya yanga. Mais une idée mon appelle si à terre nanga. Barizi. Je me suis la vandi boy, une idée de Lobota. On a zu pas mutu bobo na pesa idée. Mais nga moko na appelle ça idée te. Au moins que na égoïste te. Donc nga na zaka na mise en scène ici.
c'est comme ça. Ok. Donc on a kabongo. Cette histoire dans ça tour il y a Geshombo. Geshombo. Petit n'a moi changer à ma tête. Geshombo. Petit n'a pas cadeau. Après si idée était moi-même. Non pas ça on des cadeaux. On a pas ça comme cadeau bongo. Donc comme ça pour rechercher film à popé c'est idée au check comme nanga. Olingi dans le la Geshombo na tchao. Kasi yoro na lobinga pe na biti na changer. Et puis dans mon colon ça là, je te promets que mon colon ça idée na comment Barizi. Moi pas na tino ba tala. Au tali pena bo papa. Alors les associés film et bandit na tchaka idée précédent. Après banda ba tchena ton idée on est sur premier tableau on est sur ya les kaki ba ko bisko ba tche ville balance ville ba tche transition ville ba ko bisko histoire vraie d'après Barizi. Ok. Bon. On est la stratégie na on a style na ya na ngo. Ouais. Ok. So est-ce que actrice mo kabeti ba na ça va se faire un pièce ngo comme bobeta histoire. Ba beti na talo apesi na mo ke ya penal léger na zion na sukoli yango. Et na tchesko kombo na ye. Ok. C'est bien comme ça. Mais Vincent, tu nous as bien accueilli. À la base, chaîne parce que Vincent passe à la production. Toi, le bas, après ça, qui est précision, moi, détail. Après ça, qui précision. Ouais. Détail qui pena. À l'obi bouilli. Na bengi yo tos dans ça la film moko na compte ya chaîne ya Sila. Ok. Moi na lobaki. Dans ça film mo na compte ya chaîne ya Sila. Et côté na chaîne ya Sila. Là, ça va problème te. Ok. Nayabi nango za dispo ngabi naza dispo. Mardi yango erataki. Ok. Chango sous mardi mususu wana. Abi mardi on a pena combien ngabi est-ce que ils a confirmé pour nos disposition mususu habité ils a pena confirmé. Au même autant de tableaux. Au même 12 tenues. Mais na c'est là parce que au lieu de 12 tenues, na même 12 mais na tourné ba 34. C'est pas fort ngalinga ba tableau nga pena mutu abi na oui élargir film ngai na linga te mutu ba tableau belo te ngate nga na ko jouer et puis on les battait ouais tibiso boy tout monde na lisu pena te tu va pesika ba tableau faut tourner belle voilà ça ya dodo za bisinga eza et quand la chaîne Sila les abakouk les SB voilà ngabi y a pas de problème na tourner na même si na tendance te ngai na ko jouer. Et le mardi en haut, on a hier, on a coûté un moutouté, on a bien gagné quand même un embouteillage. On a bien gagné comme on a lié à tournage. Pourquoi il y a avant? On a tournage, on a avant. Après, on a Mimi Kabongo. On a moto, papa, foutu moto, tout vani. Après, on a Mamé Toile, coûte à l'équipe biso. Mamé Toile, Mamé Toile, on a filmé la biso. Mima bina ebité, on a monté un sac à Oleka. C'est que, à bien, on a pas au tourna, tourni après zonga. Ah, on a monté l'équipe, avec troisième personne, après. Ba caméraman ba ye na ba fillette moko ba ye ba tourner film comme on est awa tourner comme awa ko ya après mam spaye mam c'est nani pardon quatrième personne qui Aminata son père. OK aye après mam saye ko ya ta mam saye ngala wala ta na katito na bina moni abina ko yo zo le ka pas trois chaînes vraiment le keka boy na ko longolo boy to sali ba blague wana to seki donc c'était ça. Ok, mais le mot de Peli, de douce pour ta rapper internet, habité au monde sortie médiatique, il y a Maman Étoile, tout le monde a eu une narrative film, à haute school les cas pour la roloban. Bon, les camarades le lot polémique en aussi comment théâtre peu comment le roi Wenge, comment bah toi Fali pour pas bah toi Ferré, à l'église émission pour la roloban que il y a Yébakité, Vincent a bien qui a Yébakité, on va retourner la chaîne ainsi là, et puis non seulement ça, à Léli, la Maya Missou. Abineni na retourner ba fingisi ba collègue na biso mususu ben vu pour nangai et seulement ma bébé quelque part pour na batu et bimi le roi net bino no sonné boya ki on a ba Vincent et ba boya retourner pour na ndenge na bino soit ça si la zo bonde na batu pour na retourner na ebité omoni mutu na tendance na yi ouais oza na tendance na yo na kolinga ba résime mingi mais na oboya journaliste musute voilà omona na ba résime mingi na ba résime fort même ça repena ba résime c'est pas non fort na ngako makasi mais na boya journaliste musute na boya chroniqueur musute j'ai suivi l'émission ya Maman Étoile azaki clair na maramna ndako loba mais je ne pense pas je ne sais pas si Tilouzi a précisé je ne sais pas mais moi Tilouzi a précisé kinga non je filme moi zo kota na SB les abakouk ya SB ngai
Je ne parle pas de Maman Étoile. De toi-même De d'abord. moi. A précisé qui ngai. Je ne sais pas ce qu'a précisé peut battre mususu. Mais de moi ngai inde penal ba inanga na tourner film moi les abakouk de et puis babakouk ba benga de tonton des abakouk. Tant on a dit sous combat les abakouk na CP là qui. J'avais rendu grâce à Dieu. Les abakouk ba benga na film bango ekota et pas si là. Donc nga précisé ngai. Je ne sais pas nalanda qui est dans ngoloba. Et soki na ina tuna soki siko nani Vincent Ebisaki Maman Étoile si non supposé Maman Étoile on tourné film moi les abakouk et kota na SB alingaka boya question na ngai est-ce qu'alingaka boya pour lobi ayeba kité ya ko tourner bongo ozomona tango aye amoni que Vincent tango amoni Vincent siko ke s'il a pas yé. Et puis, tout le monde met que patron, nga patron chaîne. Si la lobby en Maman Étoile réaction les qui nini envers Vincent. Est-ce que Vincent peut même point dire ah, moi expliquer nga teke on jouer na SB. C'est ça. On a la salle d'analyse dans la. Bon ouais. Est-ce que abenga qui est pembeni boy. Je ne sais pas. Mais en fait de quoi on a mon ninga lobby. Abimi lobby batika kofinga Belleville na kombo na ye. Oya banda oloba yango wana. Yango nga siko na salika ba analyse wana. Po tozaki biso nyonso si la pa ye et pas oloba bien nga pas trois chaînes. On sait ça ba to ya blanco. Yo moni mukolo ndako pas trois chaînes bobo. Tanga yo ki bongo pas trois chaînes. Donc c'est que film to ça le côté pas si là. Au benda ki Vincent Chiluzi pemeni po oloba na ye to tourner ki ata ba biso. Oh, et donc on est to tourner eza si là. Place wana na ebité. Donc na sali mo analyse wana na si on comprend nga. On comprend très bien. Je ne suis pas là pour critiquer Maman Étoile ou pour critiquer qui que ce soit. Non. Tout ça l'analyse. Est-ce que y Vincent Lobaki, est-ce que c'est vrai P Vincent qui était qui a joué histoire mo ekota na SB, je ne sais pas. Abi na TV ka wanga na mais na police abaki Vincent Ibsaki. La TV fait ka changer langage. Alobi bongo wapi? Asola na mutu mo na sola na très bien. Barizi. Oh, na ba détail. Bongo. Donc au monini. Le vin est tiré, il faut le boire. Na Doudou s'il te plaît na katiote. Yo pose la victime pe ya mafinga ya ba chroniqueuse mususu pe ba finga bata mo un moment donné ba cha. Mais moto ya yo zo déplorer. Ba insulte moko po batu moko ba fingi yo. Mais oké ko fanda na plateau oya moto oyo pe afinga pe bandeko pe ba collègue na yo. O ba finga rapé si la wana du jour nuit et jour. Est-ce que par là ils a ko boma moto te za ko pelisa moto te tinka chakal entre bino mo ba comédien boza vérité boza ba hypocrisie beaucoup moko c'est lango ba fanatique. Comment dire là je te dis vrai. La plupart il y a artistes comédiens ce sont des hypocrites. OK. Nazana Barizi, tant Barizi okende. Ah, moi journaliste voilà. Tala kutu. Vous avez mais tous arano ba pire. Rien ne peut sortir la poison. Voilà. Quand quelqu'un fait ça, c'est déjà une mauvaise foi. Tant que vous avez besoin, c'est comme toi qui au romo. Et puis, tout le bateau tient tout poison. Alors, quand mais mouton tient la poison, il y a un satan bande de mort. Pour satan, il y a bon mouton, il y a besoin de bon. Donc, c'est ça. Il faut tout nous rater, tout écraser, ou écraser mouche. L'hypocrisie est à ma vie. Pour se victimiser, il y a un lobby. Tant que tu as comme un Nzambe liboso ba caméra. Voilà. Tous à la rappel sincère. Surtout ça. Tous à la rappel sincère na oloba. Tous obimisa. Nzambe wana za juste. Yango na lobby to yebite si c'est vrai que Vincent Chiluzi a précisé qui est. Bon, on a précisé nga. Cela veut dire a précisé tous les acteurs bakoya ko jouer. Exactement. C'est ça. Donc c'est comme ça. Donc il faut qu'il y ait des places où on a bongo. Mais ce qui est qui et ça qui bongo et que maman toi la luma comme susu. Il y a un Nzambe na. Alors j'ai tout est il y a un Nzambe na. Mais et le quoi ne sali bien té. Et au ça la metteur en scène mabé et au ça la peut colochelle mabé. Dans on le bongo. Donc au moins n'a pas tout mususu a changé scénario. Abomi pe ba tableau.
abombe ba tableau wana oyo jouaki abengi mutu muso ya ko jouer abengi pe bino boya ko jouer. Mais ça m'a gagné moninga bimisi mon foutu. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tangu bato bazo finga. Donc ba finga yi. Abi bana ba finga baba cooked. Ba finga yi. Ta ba finga yi wana. Est-ce que l'obéi na mams direct que mams stade bazo pour anolo que ba message yi kota ba finga. Je wana tournage. Oui. OK. Ah soit vandika bobo ton no pese ko ba conseil. Est-ce que même c'est tabac bakouk ne ba finga. Vous comprendre? C'est comme ça mettre en scène on se pelater ah pour nini omoni eloko esali bien te pourquoi? Esali bien te cela veut dire et mon anaketa mususu a expliquer qui. OK non on va jouer et pas na de eloko ebomi ezani ba expliquer te on jouer pas. Ce qu'on a tout une question le boni misanga bandeko na zongi no mo muke. Tangu amoni si la bi ekoloche. Ah donc on n'a pas trois chaînes te bon. Est-ce que Benda Vincent Chiluzi peut mener tout na une question? Moi il va nga préciser nga te ekota ah rien. Et jusqu'à ce que Rabat va comment finga ndé yango esali bon. Mais ce qu'on a habité de douce pour éclaircir biso. Habib déjà besoin tourner ma bible bazo finga ina ba message. Banda ko finga pour sur base de quoi? Ndenga yeko jouer donc ba musu ba lobby ozonga donc alobi yaka elo mo mutu mo alobi ce qui okendat osundola biso zongi do ba maloba mabe quoi. Et banda pena ko kota depuis ka ba check live wana ba filmer live moko boye. Vesa tu nous annonce live moko bango mi ba ina mams ba na scène na mimika bon. Na mimika bon. Na mona yo poza mo padi bota ba tourner voilà. Yango à partir ya wana ndi ba tomba moni comme ce ko komati. Alors baba musuta musuba na bombe baba cook ya kosika za ba cook. Voilà. Zomona mutu musupa zata musu na famille bota. Mazo critiquer yo. Abimi loka iya ba tono mona ngona renaissance wa. Mutalati va reza renaissance mo sa mobulu. Alors ça ne muta renaissance te. Ayeka penser à sabotage. Voilà, c'est comme ça. Donc biloko mususu ngai so neti ba ba finga nga na sala be miso ba finga nga. Dudu yo longba kuna zoba. Na landa ngote. Na landa ngote mutu asambela kazala bonzambe alanda mafinga te. Voilà. Bazo finga ye, ba finga Bellevue pona ye. Non. Non. Est-ce que Bellevue on a bien que Bellevue alanda na été? Parce que Hollandais pourquoi? On les a repris sa moto. Voilà. Hollandais pourquoi? Et puis qu'on est là la TV. Non. Ngai na moni aza mwana nzambe. Mais to voiler fasté. Si y a dire faut dire. Il y a problème té. Donc on a mis muto na mutu azana choix na ye. Voilà. Là je choix na zana. Choix na ngia batu nyonso. OK. Choix na ngapene ya batu nyonso. Choix na ngia batu mais so na moni place oyo. Makambo epesa bien choix na ngia ke kuma. Là tu vois pour mon ADG epesa bien. Vincent Chiluzi. Vincent Chiluzi. Oui, Vincent Chiluzi. To sola makambo belé. To sola pena makambo belé. To sola pena makambo belé. Et puis je lui ai expliqué pourquoi na vanda boy. Et ça bango ba tchaka biso na film. Il faut qu'on explique, qu'on préciser. C'est comme ça. Ah ba mo ba détail. Ba détail. Mais Doudou Soupou, fanatique ba jiraka to ba jirakete pour na yo. Fanatique ba jiraka ye. Il faut gérer fanatique. So gérer bango te, obungisa ba fanatique mususu. Mususu ba otenga mati. C'est comme ça. Dans quel sens na tourner? Bato ba yaka peut-être ko finga au pekisi bango en général même mususu ba ndimi mususu ba boy. O ki rolanda ba onda ko pekisa bango. Ba oyo ba ndimi te, eza ba fanatique na yo te. Ba oyo ba fanatique na yo vraiment, ba olanda mot d'ordre na. OK. Je te dis. Ba o ba ndeti biso la renaissance eza ngala na nani René. Moi la renaissance so babi non to sala ngote. Bo pesa mo to pesi. Muta fraudé te. Et ça mot d'ordre. Ba fanatique pe ba lingaka ba rezi so bi s'il vous plaît. Tout ça est le côté ba sala ngote. Ba o ba sala ka ba fanatique noté. Ba filtrer. Mais filtrer de ba sala bon. Ba yo ça la politique de bonne impression. Voilà. C'est ça. Ouais. Il faut gérer à fanatique. Gérer à Bango. Moi, je parle de la vérité. Ah! Doudou Soupe. Oui. Habité, hein? Ah! Théâtre congolais, aux autres talents, ils ont bien, moi, ma polémique, on est comment? Est-ce qu'on comprend le logo moko? Tokende bongo. Hey. Zakaria, non, ça la fait vert. Zakanine. Polémique. Et souka
Fais faire Zara. Bato boya bato comment le Zakara zo bebisa bato non. Zakara c'est émission na ye. Olingo tel olingi to tiki. Voilà. Ya salaka ti lelo. To bonite. To kende bongo. Babi air mo pe polémique ya rangu. Gu ya nini? Ah ne Nathalie nini film ya oyo. Tu vas bien un film oyo. C'est ça polémique mais ko soit na te ko finga na te. C'est ça ba polémique mo loyal. C'est ça. Babi na bandeko musu ba collègue comédien musu bazo sepela nango te, musu pe bazo sepela na bango nango. Ba sepela ni. Ba polémique nango, musu pe bazo sepela nango te, musu pe bazo sepela nango, musu bazo bénéficier nango, musu ba bénéficier nango te. Mutu mo ba sombi avion za te. OK. Ba tout ba bénéficier nango, surtout ba bénéficier nango, muta sombi avion za te. Polémique et sombi sa mutu ndako te. OK, et détruire mutu. Pour détruire mœurs biso. Éducateur ya masse za biso. Tant que tu as vu moi na tout a comme na téléphone hôtel inde ba rési a tie ni numéro boy a fingi nanité et puis ba mso hôtel ba msusu ba sanité ba obimisa bana bazo zwango bana bazo tala et puis bana msusu ba tala bana na biso ba mikoro na bango to sani éducation to pesa masse kenda wapi ils allaient sauter tala ba groupe mso minene ya kala et limwa kaka boy donc on peut ça ba éducation makasi mais to limwa makabebele mais ba quand ils allaient toujours ba doza ba quand mais quand ils a bien été il y a bien été donc on a besoin na quand oyo ndetinga na gauche mais il faut na beta tour pe na droite on a gauche te so le pour nous le peut faut lire sosote le peut faut lire matembele c'est comme ça pour ba mususu ndetinga ngasiko moninga na kolia madesu pendant un mois na olembate chaque jour ozomona préférence mais jour musu po bimina ba master olia madesu kuna te bako tona restaurant mindele ba tuna madesu exact olie kaka moi steak mon eleki madesu ka chaque jour to lepela biloko mususu bon mais là itina tongo poani faut ti ko melati olia madesu c'est comme ça. Ah, c'est ça. Merci beaucoup Doudou pour toi qui n'a pas lentement et sûrement déjà na moi chute mais en tout cas na habité na ba scène en gros yo na film bon va faut pas c'est la film na caractère obima mais na habité on dirait peut-être ba robenga on se pose na ba tableau musu bo jouer na ma étoile c'est que ba rolongolango po bo bandela po et ça le peut-être mabe on a bisa yo eza choix ya mutu choix ya Chiluzi abi a changé ba tableau eza yi osomona eza yi mutu na mutu ayamba kalika muna ndenge na ye ndenge pe c'est ça mususu amoni émission mama étoile la sali asepeli nango te mususu asepeli nango osomona donc c'est comme ça voilà donc il a préféré à la bongo qu'est-ce qu'on va faire les amants qui a gagné de côté assis là par rapport à bongo de gens fouta qui aurait fouta les sous et ça a choc il y a un manque à gagner des choc choc on les a englobé tout na manque à gagner tous na kati les a choc pour na bango et ça lui bien été tant sous pour na bango donc voilà et moi je suis venu juste éclaircir moi j'étais là tant tournage habitué salama on a lobby tant à Monique ba expliquer qui était tant à Monique si la square ya lo ba vous colo chaîne bobo est-ce que bende Chiluzi peut mener tourner ah mais c'est ngate que ça chaîne si là. Mais est-ce que les lobes comment interdiction qu'on se retournera pour retourner pour être retourné pour être non m'interdit pas hein. Je n'ai jamais eu l'interdiction de qui que ce soit non je ne sais pas les autres voilà le lombo qui jalelo c'est ça je ne sais pas Doudou suppose artiste to bano mona binu na bakala banzonzi nga CD rejouer pas major rejouer pas alpha bokole rejouer nyoso na maye wo makambe chanja na ebisa yo nde tozaka liboso zaka su bongo te politesse tozaka na ngwa vers ba mikolo banani tout ezaka lisu te biso topesa respect na mikolo wana biso bato bapesa biso respecté OK musu bakolo ba Doudou wana lo bango liboso nanga nayeba yo nga kote ala bana sala ka blague te tonga na manka muté na finga mutu te na TV na finga mutu te docteur yo c'est lokolo bunga te ba mususu tout ba finganga ezala chronique eza nani mukotoko kutana to betana ozana bakana bon tout lelo ngai nazaka na motema choc ezalaka éléphant toujours bakangi Doudou babundi oui lokwa babito oza to bunda kasi
naloba yango vérité bamusu osali réputation na nga ofingi nga babétise moi je vais te prouver le contraire et puis nga te batanga koma mama na nga wana mama te yo tofinga mwasi na na obari yo te barisi ya bari voilà Doudou Soupou bakouk balingaka yo tonton na bango bazalaki na esengo komona o na live wana film mpe kala te ezobima na bito koyebisa bango nini. Ouais, en tout cas, bopesanga confiance ne bopesaka na joie ba film belé na SB. Je suis là naza mutu ya batu nyonso. Bato tout ba pesanga maloba bien nzambe nga pambola bino. Ba ope baloba nga maloba mabe boye banzambe. Boye banzambe Doudou aza mwana fumuki mbangu. Donc j'étais na mémoire éléphant. Merci na baba kuku nyonso. Nzambe abatela bino apambola bino nde bopesinga musala. Écoute na SB. Pour SB amonanga na joué pe sur na SB. Donc nous allons Abakouk SB. Les Abakouk SB. Vincent Toulouse appelle singa moi confiance. Il faut nous c'est là sincère voilà. Donc nous avons bien pas pour voilà quelques dédicaces. La dédicace nangai. Na pesi Vincent Toulouse merci. Mambo te place à Zali papa Paul Fikipo. Misala ya maman Nathalie misala ezomona na pesi mbote koda mboka ya Willy Moucheni plus 243 la pesi mbote sans oublier nzambe nanga sans oublier maître Guy Luando ya maman Deborah Luando na pesi bino mbote place bozali wa bakula wa lejo papa na brinela monka amour na bijou walijo bakula walijo fleur soupe moisia merci beaucoup. Voilà, ça est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames, faute de temps. En tout cas, tu as filmé Kota, tu as le meilleur, oui, déjà Doudou Soupou pour le meilleur après Sarabino. Donc tu as Loura sous Doudou Soupou après film pour tout solo la penza. En tout cas, tu as Doudou Soupou pour comme la souka. Merci à Kevin qui était derrière la caméra. Merci à toutes ces personnes au Batali Busso. Merci également à Shekina Vumbi, Gaël Fundu. Pourquoi pas penser également à Malik Arafat, Vienangaï. Bah petit na moi côté poto. OK. Petit na Jogo. OK. Palvi Moulaba petit na Jogo. Ozana venir Moulaï petit na mono beta na ba Marseille ou beta na ba Monaco. Ou beta na nini Real de Madrid ou beta na Barcelone petit na ozana vi Moulaï. Oumela ko le fleuve Congo petit na Mbaya Chabani Nonda Yoyebi Ndonda. Merci beaucoup. Voilà, Marconga les designers, Café de Dallas, portez-vous bien et restez connectés sur Exemple et Télévision, likez, partagez et commentez. Nos numéros sont affichés au bas de vos écrans pour le remarque. Au Salamutu, surprise anniversaire, il y a Kitoko, tout ça en agence, mon bien sûr, Ronnie Evans, les avons pour notre anniversaire, pour notre événement, mariage, Ronnie Evans, adresse les amours. Donc, beaucoup de bisous à tout le monde. Bye bye et portez-vous bien. Ceux qui auront besoin de ça, la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Aux en besoin de ça, la maman, la dit, nos papas, la dit, nos moines, la yo, copine, la yo, copain, la yo, laisse la yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Evans. Ronnie Evans, les awana pour la bino nyonso. Ronnie Evans, les awana, ceux qui ont besoin de ça, la surprise, la bon moukier. Bah, on sait la surprise. La bon moukier partout dans le monde. Bah, on a une surprise maintenant, c'est ça, il serait bon, Ronnie Evans, c'est Zawana, partout. Partout aux Abazans, il y a un immeuble 130 dans 5e niveau. Dans l'avenue Kwango, numéro 130 dans Gombe, dans Sima Ina. Dans Abazan, il y a 2 adresses. Si vous avez besoin qu'il y ait au monde sur place pour que vous ayez la surprise, na maman, na bino, na papa, na bino, na collègue, na musala, na ami, na connaissance, na yo, na leki, na yo, na mwasi, na yo, na mobali, na yo, ok, soit au Bengi Bango Kaka, na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80
86 32 108 obenga bango okuta Ronier Vince eza wana mpona bino nyonso so mpo bino okende kaka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina soko kaka na Ina otuni kaka avenue Kwango numéro 130 omona bango wana et puis baya mpe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence eza Bralima soit obengi bango sur na numéro oyo na répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronier Vince, baza meilleur. Bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango. awa nzamina nayebi tisiko shuka mkolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka loki na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye na fimbo. napesi yo awa opisi otungu na bataefo biso baefoka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo okoje bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka ya mamini tokei